Mbote na biso, mbote na bino nyonso. Alors, na ingina benda bino mwa moke na affaire Cindy Leker Manike. Bon, na kochape kisinjo wana kati. Affaire oyo ezaka ndenge tolobaka expression wana na lingala soki omoni mwana soso avimbi yebaka ke mama na ye azawana. C'est une guerre de deux personnes au carré. C'est une guerre de deux personnes au carré. Il y a Manike au carré, Cindy au carré. Quand vous regardez bien Manike au carré, on voit Kisinjora sur elle. Lorsqu'on voit Cindy Leker au carré, on voit Koffi Olomide sur elle. Alors on a une analyse intellectuelle pour comprendre c'est quoi le dossier. Na 5 minutes à pas mal l'analyse. Normalement, ma solo na bête la rabino na divers na linga vraiment au côté en milité pour ma vidéo na supprimaka. Sur une salle vidéo à la fin, je supprime parce que ça peut créer de petits problèmes parce que les arabes secret mingi à ma baie. Vous voyez, pas seulement la moto na lobeli, y compris nanga moko. C'est pour cela ma vidéo yo na petit karaté beau publié na supprimaka ngo. Fali Poupa, est-ce que avant bima quartier latin a tigala kokuta na Cindy? Oui. Parce que tant Koffi Olomide bandeko kene ba enregistrement, il ramenait quelques musiciens à quartier latin. Oh bah ikolongo après. Bah ikolongo après. Na wolo ba après dernier concert na bango ya Londres parce que concert à Londres Koffi Olomide abetaki na ba Rossignol ba na mayo bazalaki déjà na ngambo à Londres ba Fali Poupa bazalaki soute. Vous comprenez? Bo kanisaka ba période wana 2009-2010 bo kanisaka ba période wana. Fali déjà zaki na projet droit chemin. Banzembo aliputa banini azalaka déjà na projet abetaka na bana mai pe ya quartier latin. Ope bazaki na ba tendance na bango mwana bendana. Est-ce que Fali Poupa akutana na Cindy Leker même une fois? Mais oui, parce que le même studio oyo Koffi Olomide bana ko kende. Et sika bane ko kende kutana na Cindy, Fali Poupa pa bana ko kende kuna. Mais est-ce que bazaki mwana mobali? Je crois pas parce qu'à cette époque-là Fali kutaki na Basimi Balé. Basimi Balé, ba maman ndako mi Balé. Azaki na Niki Menga, azalaki na Nana Bafana. Na cette époque-là, Fali avait deux femmes. Et puis Basi Akitoko. Nde akotika botalaka modèle oyo. Cindy Leker azalaki na ba 2008-2009. C'était pas beau à voir, hein. Yako kauka, mkoa, musuni ezate. Et puis très jeune. 18-19, si je ne me trompe pas, très jeune. Donc, totika babiloko wana ya kosala sala polémique na makambo zangatina. Si j'observe bien Cindy Leker, je vois Koffi Olomide dans elle. Parce que ma déclaration Cindy Leker a sali a wigo sala en temps réel. Donc Koffi Olomide mutasolo bana munoko ya Cindy Leker. Pourquoi cette affaire? Cindy Leker balobane makambo ebele ya botakate longola zemi Koffi Olomide a sala boye. Elle n'a jamais répondu en aucun cas. Et puis azali mwana mwasi moko aibi kolobate, aibi kofingate, aibi makambo mabe mingite. Mais makambo nyonso Cindy Leker alobi, c'était la bouche de Koffi Olomide. Koffi Olomide c'est un ranquiné. Naibse bino dernièrement que
Kofi Olomide lelo ndenge Fally Ipupa lobi ke a décoder code o ba ferma ye pa ya Kofi Olomide ba otika la kolobana te tiliwa ba otika la pe suko ya te ko Kofi Olomide azobeta quelque part aya moi 1 minute asala moi vocal Fally Ipupa otika la osala ngote parce que ba secret et c'est bima Fally akendaki na molili alongoli ba racine ekanga yo Kofi Olomide akanga ba mission nyonso ya quartier la te après ba masolo mosusu ezalaki wana ya mabe oyo Fally Ipupa salaki comme ba sacrifice wana na koloba ngote parce que je na lobi yango za somo bo tika la pe ondima te mais c'est vrai. Alors lelo lisolo wana na lobi déjà Cindy le cœur au carré, c'est-à-dire la bouche de Cindy le cœur au carré égale Kofi Olomide. C'est Kofi Olomide qui envenime cette affaire. C'est Kofi Olomide pour Yelwa Zarane Makasite, Azamu Bange, prise définitive n'est à la gare comme Moutou na prison. Wala Moutou nyon soit des caractéristiques ya Kofi. Pour Cindy na bobo to azana ngwa même na prison. Combien de fois Cindy et sa même bat na prison? Bato ba finga ye baloba, ba sala ba témoignage même na ba TV, combien de fois Obino Bomona, Cindy Leker a poursuivre Moutouna justice. Bomona ngwa. Mais bota la batu boni au Kofi Olomide kandisa. Na makamususu goto na limbisio na mimi yango Moutouna prison. Vous comprenez? Donc la bouche de Cindy Leker cache derrière ça Kofi Olomide. Donc nyonso Cindy Leker alobaki ezali Kofi Olomide mutazo poussé par derrière. Alors tozongi sikoyo na maniqué au carré. Na lobaki maniqué au carré égal Kisinzora. Maniqué ne peut pas avoir des informations de Cindy Leker en elle-même. Maniqué a osana ben information anade. La seule mutarosa na ben information vraie approuvée, il y a Kofi Olomide et Cindy, c'est Kisinzora. Kisinzora. Bota la maniqué na Kisinzora nani azobanga mingi. Bokengela kaka na bango mibale misu na bango nani azana bo bangi mingi c'est que masolo mususu po manike alobi memanga na justice bakanga nga kumba na monoko mais soki monoko ekozalaka ya kotoboka yo poza mwasi na zape na be Paul yikampiko c'est que manike est bien armé hein? Manike est bien armé. Donc, il a déstabilisé Cindy. Maniqué est bien armé. Pour moi, tout soit comme un niveau à Rolobake. Parce que Cindy a le que Maniqué faut en avoir Paul. Il y a que tombo na li kambo yoyozo fungo la nanzongo bakanga. Maniqué a le na zana be Paul. Na ko tombo la. Ma bomba mieze belé. Ya on a baki affaire yo il faut que la Maniqué au carré. Donc maniqué égal maniqué plus Kisinzora. Kambo soki bokengeli yango malamu. Kisinzora a bandi komi longola na likambo. Maniqué ne peut pas avoir des informations de Kofi Olomide sans passer par Kisinzora. Kisinzora bomona rebo. C'est une porte-parole hein. C'est une affairiste mwana mwasi wana. Bomona kaine ngwana te. Aibi mingi. Ayebi mingi. Monto ya ko betela Kisinzora masolo wana. Eza Kofi Olomide emo. To Kisinzora emo kwa mona. Azana be preuve. Mais Maniqué ne peut pas avoir de preuve ou avoir une histoire ya Cindy Leker na Fally Ipupa. Est-ce que c'est vrai? Fally Ipupa mona nzoto ya Cindy Leker. Moi je dirais oui. Je dirais oui. Je dirais oui. Pourquoi? Cindy Leker avoue. Avoue. Alobi ke nyonso bolobaranga na barakate, na botakate. Kofi Olomide akanga na Alexaka j'accepte. Donc ça c'est une vérité déjà révélée qui est consommée. Mais une vérité cachée ou une vérité méchante, c'est ce qu'on attend par la médisance.
Et la moussi enzoto mobimba ponani. Et la moussi Koffi Olomide ponani. Parce que c'est une vérité, ils ont le droit à la vérité familiale. Papa, on est 8h20. Non, on va aller tout de suite. On va. Balobara, celui qui se sent piqué connaît l'affaire. Alinga vanda kimia nenga vanda kimia na makamu nyonso. Alinga vanda kimia nenga mesana ko vanda kimia soki balobelie pona nini sindi le kera la muki loko le bembe la muki batu il faut bakima. C'est qu'il y a un souci. Il y a un souci dans cette affaire. Souvenez-moi ce samedi, to bananano na debi à Makam. Comment Sindi Lekera est arrivé dans le quartier latin? Qu'est-ce qui était à l'époque Fally Ipupa? Est-ce que Fally Ipupa a eu un contact bien avant dans Sindi Lekera? Beaucoup découvrir ma bombami. N'a pas divers ce samedi avec Google en connexion.